doit mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes à l'élo na sengi penza bolanda yango na bokebi ndenge bolanda ba 5 minutes nyoso tout, mais oya l'élo bolanda vraiment d'une façon vraiment particulière parce que ma solo ya l'élo toza na kati ezali ma solo moko ya pasi na mawa na motema na kanda en même temps pour bomona penza ke na mboka na biso bandoki bazali parce que kombo mususu tozali na yango te. Mais avant na banda déjà na zali ko yebisa bino omoni peuple congolais na yebisa bino à maintes reprises ngai nazali collabo ya Félix Antoine Tshisekedi. Donc soko yé na 5 minutes avec César Ngadi na cleboisoriginal.net oyeba libela ke ozoya na batu oyo bazali kocha président na biso poids parce que président Nabiso a s'en sorti parce que ça a tâche moko facilité. Mais néanmoins sur les camps zali oh il faut tout le bateau loba parce que ba congolais nazo comprendre te congolais ba lingi vérité te congolais lingarate ba la kisaye pembe zali pembe muindo zali muindo congolais nazo baté bato ba kotaka ba réseaux sociaux na ba nini ba lingi ba journaliste oyo bazolo bana bango avec des sous-entendus ba ambiguïté donc ngai neti boye bi kenga na le belarbino vérité. Na lengai kukolobela susu makambo oyo donc ya mukuna te mais na l'exemple ka mbang parce que bozoko loba est-ce que bino boko changa bulte ke na loba makambo bino bolingi baloba oh masa moka bengenga oh mwana mai en tout cas yo bikandeko yo loba yo soko zaki avocat ta mutazali ke na tor bango bomaye bakwa quitter parce que oyebo loba do côté la kaka mukuna kaka boma moto mais non na kosala makambo na ba ventité ou bien par plaisir te na zo bisa bino déjà que donc mukuna donc tozali ko soutenir à 1000% na makambo na ye ya politique oyo a porté plainte na kanambe toujours ko soutenir à 1000% mais makambo na ye privé oyo makambo na ye salaki na mwana mwasi wana bula et talibiso te donc nazo lobango lisusu et talibiso te na kanisi bino mo bomo na mikolo kaka balobia bomo su passer musu batike mutakala bomoni ke passer musu bakange na mwasi batanda ko batike mutakala biso to ko lakisa ngote parce que to lakisa biloko ndengo na te bozomo na temps nazo sabino ke ba passer bazali batu moko donc ngana yebi bango na sala be mission na bango donc ngai nazo soutenir mukuna na makambo na politique à 100%. Sur les sala makambo politique il faut la bien armé OK parce que ba piège ezali belé politique ba bomango ba ceux qui ba bomiote ba kozwa mwasi na yo bazui mwana na yo donc net ba ta mafia donc na lingi kutu ko s'interniser na makambo na te parce que lelo na yeli awa makambo ya Vital Kamerhe lisusu bo yebi bino moko vous êtes sans ignorer ces panzani mingi mais bobandoko zila Clebois César Ngadi aya ko sala bino analyse pour vous comprendre bo yebi bino moko makambo ezoleka donc Kamerhe le 25 azali na deuxième donc séance na ye oyo deuxième partie na ye ya procès na ye mais makambo ezali ko bima et puis na pesi bino déjà rendez-vous vendredi na ko bimisela bino makambo susu oyo eko kota susu na dossier ya Kamerhe mais lelo tozali ko lobela likambo oyo ya soi-disant quoi faire ya président de la République donc ezali bo comprendre que Kamerhe aza ndoki Kamerhe azali ndoki motema mabe et puis Kamerhe aza congolais te. Donc makambo Kamerhe azo sala sali Félix pour soka zaki congolais ango yo que la Félix mawa alobi ke tala mwana mai tozaki masolo pesa moroto memananu mboka to kenango sika tozali mais qui fa quoi na makambo oyo azo sala Félix ezali makambo moko boy Kamerhe akoza congolais te Kamerhe leo ndimi penza kazali burundais parce que esprit wana ezali ba congolais te donc na bandeli boyebi ke Félix Antoine Tshisekedi na Kamerhe tant bakendaki na kota ba est babandaki ko kende donc tant ba kei kuna muta bando kata bango suki ezalaki quoi faire moko ya côté kuna côté kuna bando kata Kamerhe donc Kamerhe muta yebaki kata na Félix donc azoya penza ko kata bango donc Félix a sepelaki na ye siko Félix tant azu pouvoir bomoni Félix a bosanaka
ba massa nete bandeko na ete batu na ete do yango na ngana lo bakabato tout bazali ba pire ya président Fachi boza la calme président Fachi nanu mutu penze vandi à 100% te azo kipe nanu ba médiocre azo kipe makambe belé mais tango mutu e ko vanda calme Fachi boye bake a bosanaka batu na ete ba bozomo na pe batu mususu oye a tchaki déjà na place oyo ke batu na ye au moins déjà ba komi ko décevoir ye ezali ndengwa na po nzambe mutu atinda Fachi na mission moko divine pour na mboka na biso il faut mekana no batu mususu donc tozongeli lisusu do pona koyeb sabino donc Fachi tango azubo konji ayebisi kamera ba ke susu na ese kuna ayebisi kamera oyebi mutu oyo abando kata biso suki peti wana ndo kata biso suki naza na besoin na ye pona ko récompenser na be fort abando sa na ndeka bando kata biso suki na linga koma quoi faire na ngai donc quoi faire moko ya présidence de la République quoi faire donc privé ya présence ya président de la République na biso kamera mutu ayebi mutu wana donc président pesi ba ordre na directeur cabinet na président a suivi te boyebe lokoni caméra salaki caméra na zobisa bino caméra za ndoki donc caméra à part ba chef d'accusation ba hollandais il faut ba baki sa penza que tentative d'assassinat ya président de la République parce que ezali ndengu wana nazali ko expliquer no parce que nazana kanda ko sakana te caméra za mutu mabe caméra za mutu mabe lelo penza na ndimi ke caméra zali mutu mabe penza zali pe congolais te mais na ndimi penza makambo au président de la République à Lobaka donc Nzambe na ko sakaite donc président de la République penza Nzambe na ye azako protéger ye ceux qui ndengwa na te président de la République ndeko lo babombele azaka na bisote mais Nzambe na ye azali ko protéger Nzambe ya ye penza président de la République na ndimi penza mabolongo chaka na se et puis oso lobelanga période moko o frère nanga zaki na hôpital au beti ba prière au lobby au lobaki ke César Nzambe na ngai akosa ngai te bon to kota na makambo wana te boyebe lokoni caméra salaki au lieu azwa quoi faire oyo président de la République à lobaki oyo ya kisangani wana ameme na kisasa donc caméra za ndoki donc so la connaît que zo pesa ngakanda donc caméra penza za ndoki akosakana te boyebi lokoni ya sala donc atiki quoi faire wana pauvre type abatu alinga eta vie na ye ebonga caméra tango babi bon ta akoyeka ko zoepe ba koseka na avion ba meme zaki nango na bamboka mipaya te ango zoya kosi na avion abine bon ça va to ko bongsa makamto ya caméra tikaye caméra ke ko zoa quoi faire mususu na bandal donc pour bon mona ke caméra penza zali ndoki akosaka na te caméra penza azui donc atali penza elongi kamwa ndengi moko tai ndengi moko azoye sikoyo amemaye a présenter président de la République quoi faire ango yeyo vous vous rendez compte président de la République azo pesa mutu na ye na inconnu na mutu moko boye yazo kanisa mutu ya confiance OK mutu ya confiance avant to kene na musika penza to la sabino ba danger au président de la République azali nango na esprit ba be kamere na lingi na sabino bino moko bo yoka quoi faire au sigo atikalaki na kisangani asala vidéo azali koloba na pasi na maona motema pauvre type abatu donc alongo sa penza bazo sala mbongo na kombo na ye na mutu mususu donc ezali pasi na maona motema bino moko bolanda donc quoi faire wana ndenge azali ko s'adresser na peuple congolais bo mona penza donc sala bino pasi pour bo comprendre penza que caméra vraiment za soro diongo donc ndoki akosakana te. Bonsoir bandeko kombo nanga Amis naza awa na Kisangani ngai nde nakataki président ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo na Victor Kame Suki place batika kingai awa na Kisangani na nde naza vivant ngai Amis place batika kingai na nde naza sikoyo naza na 15h naza na 15h56 minutes lelo eza le 16 mai 2020 na pesi lisusu bino mbote naza vivant awa na Kisangani donc bino mo boito landa donc ezali pasi na mawa na motema président de la République ayebaki ke mutu akata ke suki
ezali coiffeur ya Kisangani wana. OK, caméra tika coiffeur ya Kisangani azwa mutu mususu donc toyebite pona nini bino moka bozo comprendre, donc attention à caméra za kinini parce que il y avait pas de raison. Ba biso zuat coiffeur azo kata biso na Kisangani. Otikiye ozui mususu. Donc or wana mususu azaki na mission na bango na caméra. Omonde caméra za ki wana azo yiba. Aebike ndenga zo yiba na vitesse ndengo na mbongo wana ba récupérer jamais parce que Félix Antoine Tshisekedi ba koleka nae. Donc coiffeur wana zaki na mission aboma Félix Antoine Tshisekedi. Azo tungisa caméra, azo tuna pikutu caméra. Bon chef mukoni na repasser en action. Mukoni na repasser en action. Mais caméra net zaki na mission ya ko yiba mbongo azo yiba na mbongo parce que ebeki pe attache le soki Félix Antoine Tshisekedi azate. Mutu akozwa pouvoir na ndenge ya constitution ezali zoba muso atambe mwamba donc azako yibana nous donc quoi faire vous vous rendez compte penza souki penza mutu ya président de la République donc pour tout le monde aga ke nzambe alingi président na biso parce que ce que basalaki acte na bandakala il suffit kaka bu pota moka mukeka bate okata bakatara obikata to katara wana okatira bazokata mais quoi faire tazo kato okozokata une fois tant kazo kata président pour quoi faire tant kata présent mais azali na mutu na quoi faire na ye tango kateka bo pota bourra kosi mbala moko poison donc but yango wana ezalaki ndengo na mesiko et salamaki nokite parce que caméra zo zena ayiba mbongo mais président na biso ndengi nzamba lingi azali mwana nzambe donc mbala moko caméra contre-temps bakangi makambe bimi vous rendez compte. Et puis quoi faire wana bota la train de vie na eto zo la sabino to la sabino penza na ba photo to cha penza donc ba photo to cha na simate na zolo ba to cha na bino penza vidéo to kangisi ba photo tout bota la train de vie ya quoi faire to bota zali quoi faire ya président de la République mais train de vie na ye wana et le kaki parce que azalaki ko yiba mbongo na caméra donc caméra mutachi bazo yiba mbongo parce que nazo sabino tango bakangi Masaro yé pas zali na kati pas bozo mona na photo azali na kati na côté o bomo na wana na droite na photo donc yesiko lieni na zali nango na Masaro lieni na zali nango na Masaro parce que batinda kiye akende kuna na ferme wana ko tika soke logo na Masaro donc lieni ni entre quoi faire na Masaro donc bazali ba fa kwa ya kosakana te nazali ko lakisa bino botala vidéo to kangisi ya ba photo ya quoi faire oyo donc héritier wete oyo quoi faire siko ya bandal oyo quoi faire ya STT oyo ya bandal botala bino moko ba donc ba suite présidentielle ba car ya misika azotamba nango donc wana tu ezalaki mbongo muyibi azali kozila pe mission na ye donc a ba représentant de la République na biso bino mo botana ba image. Donc bino mo boito landa ba image bomoni ba photo otokangisa bino donc bozo donc eza pas vraiment na motema bon siko bino mo bobuleza ki bitch nini bitch ezalaki donc nzambe na ngai donc boyebi ndengi caméra zaki wana donc vie ya président na biso ezali na maboka caméra donc caméra azozila kaka ke mukolo ba déclenchement asali déclenchement mais nzambe mutu apesaka date nzambe mutu azali ko protéger président na biso. Une preuve de plus, Bomoniango. Vous vous rendez compte, Moutazali ko kata président Souki. Président Yebike ezali coiffeur ya Kisangani wana bando kata bango Souki. Or, c'est pas ça. Caméra zoa coiffeur mususu na bandane na kombo ya héritier wete. Donc, azuye mais président Yebi makambo wana te président Yebika ke mutu akata nga Souki azali coiffeur wana. Donc, tant ka bakangi vital caméra. Yepe coiffeur wana tout la muisi ya zaza bango na Masaro parce que Masani Masaro na kasi bozo mo na photo susu ye na Masaro ba seka parce que ba usala ba cop bango moko donc tango ba okanga Masaro bo mo pe bakangi mais air moko ya banda iketi yesuko batu ba yebaki makambo na ete batu ka ba yebi o bazali na kata circuit o ba yebi ke aza mutu abande emo pe ko bima bazo tinda emo na bimi azo sukuna donc mais abande ko la kuna mais vous vous rendez compte vraiment. Est-ce que vraiment caméra zali mutu o bino batu mutu bobandoko lobake caméra batchaye na liberté provisoire mutu quoi caméra penza lelo azana droit au senga liberté provisoire mais caméra za ndoki caméra zali ndoki mission na ezala ki azali en connivence avec Kanambe
azosala ba kuna ye moko donc yebaka ke ati déjà bon siko eloko nini etindaki azwa coiffeur wana msute parce que ayebi ke coiffeur oyo azwi wana azali na faiblesse azape na mission donc tant kaka caméra mona ke so mbongo ekomi siko ebele amona siko air penza ko sala Félix Antoine Mabe Félix Antoine Tshisekedi Mabe pamba la mo sala mais nzambe mutu a protéger batu na ye nzambe atika batu na te donc vraiment ezali pasi na mawana motema makambo vraiment donc naza na méchant ko sakana te bino mo bo comprendre e bon bateau babanda ko loba bazo loba ba on bazo baka ke makamba 15 millions to koma kiti na ba 370 millions boten na makambo donc il faut ba baki sa penza donc tentative d'assassinat na président de la République ils allaient jeter donc caméra za mutu mabe donc so azali penza congolais ako sala makamba bote ako yo kala Félix Antoine Tshisekedi ma Félix asali ma benini asali ma beni ma beka asali ke parce que bantu musu ba ke Kenya Nairobi boka ki président IDPS alobaki on et banda na Nairobi na Genève déjà donc caméra déjà zaki écarté et puis azaki na se akokaki su makambute et les kaki na Bruxelles yé mutu ayaki vers Félix Antoine Tshisekedi après siko o makambo ya Nairobi kendeki ba si yango siko officiellement mais yé mutu ayaki nandinga ki ndoki nandinga ka nini kaka amonika ke Félix Antoine Tshisekedi moto a danger alobi donc na ya na fina na kaka Félix Antoine Tshisekedi ndinga za motema malamu akondimanga boka sa teke caméra mutu ndinga boloba o caméra pesa pouvoir epana caméra pesa pouvoir epana caméra mutu ayaki vers Félix Antoine Tshisekedi après attends Félix Antoine Tshisekedi bon zila to tande to salango après ce que ba sali ba stratégie wana ni to monai bo comme ko ba caméra ye caméra mu yibi ndengo wana caméra ndenga zande wana penza so caméra yebe penza ke ya comme président de la République yango tika Félix Antoine Tshisekedi na tout libino question caméra ndenge to zo mona ndenga za wana fa quoi grand fa quoi azo penza na opportunité le bikenga na comme président de la République a rotika la penza Félix Antoine Tshisekedi ah botika ba GO donc to marqué na une pause parce que ba nere matumuke to marqué na une pause des partenaires Nabiso Tozanabango, partenaire éternel, Sepela TV, na Romain Ilunga, les grands traiteurs. Donc restez connectés sur Clébois Original. À tout de suite. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV.
bouquet comme ya muke boye o tina poche voyager na ngokeno partout lingi na bouquet na c'est pas la TV mais ma biso nengo ma biso wana 4K machine ma daka c'est pas la TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Bino mo boitolanda donc ba partenaire na biso bazali bana mboka biso to tindaka to consommer congolais to zala neti ba chinois bazalaka donc soki muninga sali eloko il faut que chai maboko donc Sepela TV ezali 100% ya bana mboka ezali basé na Londres et lengi nango ezali vraiment ya mukie au China poche au tamboli partout dans le monde et si internet internet comme partout au branché au tali masolo donc Romain Ilunga les grands traiteurs ndenge na ebisaki bino confinement au esili donc sikoyo to koti na kata masolo donc vraiment carnet de commandes naie et commis saturé il faut bobenga yebozwa déjà ba masolo pour na ba date au etikali parce que vraiment ti ba kota ba décembre déjà azali plein donc sikoyo to zongi na makambo oyo ils ont pesa biso pasina ma wana motema vraiment kamere nzambe azali puissant nzamba la gisi penza que donc azali ko battre la présence na biso parce que présent na biso bo imaginer ka banda mukile banda ba présent ba banda boyebi que donc 2 jours na semaine na kati ya présence de la République kuna et pas ya présent donc culte ezalaka utala na présent penza apesa mboka na biso na maboko penza ya kolonzambe bongo nani so ya na contretemps batu nyoso tout bazwa na contretemps bazali ko souka et puis bako souka bako ka présent na bisoté donc vraiment bon moni eloko est déclenché makambo yo heureusement que toujours vigilant bana IDPS donc base ya IDPS zaka toujours vigilant caméra kene otala dernièrement en Katimini kotala donc kanambe en Katimini alingaki ba yebate mais bana IDPS ba yebi on ba kende siko ba tia makamba na bango ba plan na bango tout en place donc ezalaka 2 jours pas à tout passer en action parce que Vital Kamerhe président de la République en Dogozoé donc mutu na epenza OK très ndoki mais tant accueilli et déclenché yango makambu nyoso tout oyo et ko bima ya kanseke oye banate mais bana IDPS misoga donc ba reverser ba makambo donc vraiment ezali vraiment pas sinama wana motema nazo sabino vraiment Kamerhe za ndoki donc tentative de meurtre il faut kota na ba chef d'accusation na donc tous les conseils à la prison, la directeur à prison, bah surveiller vraiment bah geste né tout bah makamne surtout parce que niveau bah dossier n'endé les combattants bah retrouver Massaro, Masolo et Bimi donc dossier dengue commis coma donc tous les combattants que Asala Masolo Mundela on s'en fout mais Kamerhe il faut bah mettre na souka donc il faut bah surveiller donc bien pensa donc Azala donc bazane maïe pour procès wana toke na ngotina souka. Donc ils allaient passer na motema donc toujours récapituler muke donc vraiment botal la président de la République en bazo sala donc makambo ya propagande wana bazo sala donc dans l'ère d'élection bakenda na kisangani mutakata bango suka kata bango suki donc mutu muraza na kisangani to lakisa bino donc tant président commis président boboto abosa na batu ba edaka ete batu basala malamu te ya bo monique tala ba conseiller et belé batu na e bozo mo neti donc masamba kinwani kamitatu mutu na ebanda kala depuis papa donc bazo tamba tant kazuma solo akobosa na batu na été et puis batu mususu bazali wana bako trahir te neti masamba kamitatu kinwa na ko trahir te na pesi nanga gimisho wanzo ko trahir te wadeni mulamba donc sora zuma solo ko trahir te parce que ko sala ngote et ko sala mate mais batu mususu bakoti to yebisaki bino ke oya ko tangama na makamba kamera okende boloko toyoki ba misusu déjà ezana officiel te to lobela bino bato ya Félix donc azali na kati ya masolo aza déjà na ba suspension moko boy donc na ndenge na Katimini mais tango ekobima to yebisa bino donc vraiment Kamerhe pasina mawana motema azui quoi faire oyo ba tindaki atiki na kisangani aza ko lela tilelo bazo sala mbongo na kombo ne azui mwana bandal na kombo ya Richie Weze a remplacer pour nani do bazalaki na mission na bango ya ko sala donc atie wana pour ba yibaka quoi faire do azaka quoi faire te quoi faire car soit disant quoi faire do azali na mission baba représentant de la République na biso parce que kopesa mutu na n'importe qui te ata suketani to mona ko quoi faire en moko do mutu ba contre temps président de la République na France d'autant yaki na salle quoi faisait la penza donc bien te donc quoi fait katamagite to bidé so quoi faire ngwa kendaki wapi soki aga de ça ba mission ko tchaba mbongo na poto quoi faisait la bien te mais lobby na temps président qui et pas Macron to moni que quoi faisait un temps do botel na loi neza ba faute professionnelle
donc ils allaient pas cinéma wana motema donc les autres étaient na méchant ko sakanate donc ba makambo vraiment to koko tika ngote bino mo bozomona donc il fallait to lobela yango donc mettre linga penza tozwa ba élément penza bien pas to pesa bino yango donc vraiment donc ils allaient pas cinéma wana motema donc caméra a ko payer yango donc caméra a ko payer yango caméra penza exemple yo fati a ko beta na côté caméra na justice bato ba ressentir que ils allaient makambo sakanate donc yango na air mo to loba na 5 minutes avec César Ngadi état des droits allait bien mais président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi ozomona ba makambo boy donc ozomona ba makambo boy air moko yango na pe état de droit pose au combien ata 10 minutes ata 3 jours au comme président dictateur au comme président dictateur parce que ba makambo boy donc ils allaient pas cinéma on a motema yango ozomona petit na ngai ya Congo fort Papito Chamala a banda robeta mama a betra ba masolo ya peine de mort ba kamero donc il faut peine de mort pas jouer yango parce que moto yo que les mawate parce que ndenga zo sa ba masola ango ba représenter na biso donc état de droit on a présent makambo susu wana donc état de droit penza pause au côté esprit la musique ayo ezakana wana esprit la musique wana penza to juja ba do batu musu ba masolo penza donc pour ces congolais donc mentalité pour changer il faut donc Britandela ce qui Britandela te il faut changer te donc vraiment na komi na suka émission na biso ndenge na lobaka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc je reste toujours friand de vos commentaires, suggestions, observations, même critiques. N'hésitez pas à me les faire remonter sur notre site internet, d'autolongona.com, tokomina.net. Donc cleboaoriginal.net. Yangonde et komi makambu et komi yango donc et puis na compte na biso ya YouTube bokoti bokomona Cleboa original César Ngadi botindi ba masolo donc tozana besoin pesa makambo na bino donc vraiment au mona makamsu yango tozaka likolo donc tozaka na likolo penza donc pesa kanda ya ko sakanate donc bobikaso na komina suka donc base yango tomoni et faire découvrir caméra ba kendoko kokuta na kanambe donc en 4 minutes base revesango base mutesala ki président na biso beta chita sima. Après donc Genève pour Masolo et Kendendeng Moussou donc Tokobanda Nakatia Lausanne pour na sa patience mantuila donc vraiment assez pe la guitare benginga ya zali penza mutu atchaka mabolongo na sala binzambe na ngai caméro penza président na biso nzamba batele donc patience Mantuila Nakatia Lausanne na Suisse. Merci à trop na fidélité nous na 5 minutes avec César Ngadi na Robo Santé Nakatia Dublin Moutu Nangai donc Jean-Claude Mantuila Ngunchu donc merci à trop na fidélité nous na 5 minutes avec César Ngadi na qui toujours sous na zongi Nakati ya Suisse na Genève donc Titi Moyo mafuta ye azanga ka émission te donc ceux qui écoutent donc ils ont partagé jamais au monde à Satalaki donc vraiment merci à trop na fidélité na bino na 5 minutes avec César Ngadi. Donc toke na kati Autriche pour na repesa mbote to solo la ki trop donc moi na Kasavu Batongo donc les boss donc vraiment Essengwa trop na okaki audio donc Essengwa trop donc les boss donc na kati Autriche merci à trop na fidélité na 5 minutes avec César Ngadi donc ceux qui mbalamoko na lobi les boss na kosamba moko le rapprochement na Merlin Cano donc Merlin Cano vraiment donc Essengwatro Merlin Cano Merlin on abiso venabiso donc yakata montikil Essengwatro donc sori na tangi Merlin Cano na Robo Santé donc Diompangs Jano Cano Diompangs donc wana baza peza bave yakata masolo donc merci à trop na fidélité na bino na 5 minutes avec César Ngadi te na zaka na ba série wana donc yakota Kasavubu na Robo Santé donc Stéphane Jocol mais c'est Stéphane Jocol le bureau doit fonctionner à merveille le bureau doit fonctionner comme tel. Je suis ravi, je suis radieux. Stéphane Jocol fait partie du bureau. Donc Stéphane Jocol na moni penza. Donc bureau et au sala. Bureau et comme au sala. Donc merci à trop Stéphane Jocol na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Qui est na katia Merlin pour na repesa le président. Yamikal Yabana Lemba. Bambo Tebele et puis merci na fidélité no donc na combo ya Francis Elanga na mwasi na Nene Makumbu donc merci à trop na fidélité na bino donc na 5 minutes avec César Ngadi donc toujours moi na Lemba mais na kati à Paris petit na ngai ya masolo akati papi Ndefla
Papi Ndefla, donc petit nanga donc sera bengi vienne yebaka mama solo. Donc petit nanga donc merci à trop na fidélité nous na 5 minutes avec César Ngadi donc na Robo Sanate donc na Katia Saint-Denis donc na bureau donc petit nanga donc Blaise Zembele donc il y a petit nanga ya Katia Masolo donc Blaise Zembele yomo yebi stratégie tozwaki yango kaka donc Blaise Zembele merci na fidélité nous na 5 minutes avec César Ngadi donc Toké Siko na 93 na Fontenay-sous-Bois pour na repesa Mamou Adel Yombo. Mamou Adel Yombo, merci na fidélité non na 5 minutes. Na nyo surtout au sal rapport na bana oyo batika bango na compte association na donc merci à trop donc Mamou Adel Yombo. Donc tozongi lisusu na kati ya Melin pour na repesa Gigi Chibangu na petit na ngai Baïs donc jamais na kobosa na rabino donc bino balé boyebika magambo sala donc vraiment na kobosa na rabino jamais. Donc, ici, aux États-Unis d'Amérique, pour nous ça donc maman sociale, na combien Niki Nyanga, maman sociale Niki Nyanga, donc il y a surtout monter ba méchant ils ont sakanate parce que makam tozo mona donc ils allaient kutu makambo yako sakanate donc maman Niki Nyanga donc maman sociale na maman Elodie maman Oyanzela Minou merci na nyo surtout bosalaka pour na 5 minutes avec ces anga tozungi sous la scène mar les loto soyi na ye donc na kamwe ko kamwa donc na vol peni maman Elise Nzuzi maman Elise Nzuzi to saliba analyse à makasi maman Elise Nzuzi donc merci à trop pour na analyse notre sali donc le lot avant na salle émission donc tosuki ça na kata London City boyebika keto pesa kambote na José Kano ki kakamene maître Wera Mukuna na maître Rajamoule. Donc c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. Cette émission a été réalisée par Yalolo Chouami, assisté de Doudou Swami Doudoulé. Donc restez connectés sur Clébois Original. Vous n'avez pas tort. Merci pour votre fidélité. Nous allons nous retrouver, comme j'ai dit tout à l'heure, dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe, Tokomankete, Aroswa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. À très bientôt.